que Zaire uti ko ningana mo muke to lali to kaka bu mukolo chana sili karate to kaka grrr kaki moya mabe bakaki za lokola ba nyoka wana ezaka soki eza molilo mo ebimisi minda donc faut kake donc beti na moment moko balinga basala neti guerre mais kake wana ye de pasoli rido ya tempelo na biso biloko akasi ebimi libanda mpona bango mpe nafuna tia lokolo likolo nabeta masolo ya rido ya tempelo ndenge epanzani kolobaki na bato awa donc déjà mama Belleville Kandi abandaki koparine bato ebele baboyaki yango bao bandimaki bazali emekaki kopesa badetail ntango chaîne wana ebandaki bazalaki na materiel te so toke longo na biloko kolia eza biloko mo bayaka baliaka eza na fumbwa mo basangisaka fumbwa basangisi mbika basangisi mayebo batie poso mbisa kokauka donc mama na sobriquet donc nakobenga chaîne ya même robot l'autre fois na loba ba chaîne mususu bana ba fanatique baza ba robot ba chaîne mususu ba robot de ba maloba na ngana loba donc lelo ekomi ko salama mbongo eza na caisse comme 3000 $ kozala bopesi batata ba 250 na kofinga po ba tendance ba fingi mingi boluke bongo ta ba 30 ba réserve ata ma $30 tendance binga mo $30 moura de la presse moi 30 pour na caisse on est aux moi $3000 mais Zoom a peine pour payer ça $17 20 les belé papa Zoom moi $17 tu dis que chez nous on a ba partenaire ba siliki muto bango ba benga mushina za mushina te malanda za malanda te baza ba partenaire ya chaîne eza pena ke to sala chaîne na kombo na yo mais biso to tembongo biso to suma matériel biso to sala nini biso to tielo ko boye soki mbongo ekoti il faut to kabola katikati Famille Bota, oye, famille Bota, oye, famille Bota, oye, shalom, 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 maman, le baki to pesaka, shalom, oh. Shalom, ne bandeko nyonso, o bozuli bakoya kolanda ngai siko ya bino, pomba ya comédie sa monteur, kizengi ya lede Congo, kizenga planète, kizenga mokili mobima bino bato bozuli baku, ndeka tolobaka, donc déjà, faut tozongela kozala sous focus na ba film na biso, faut kozongela kozala focus na ba chaîne partenaire nyonso. Ya famille Bota donc ba mikolo tiko le kato santaki mo ba bolembo kotaki mo bandeko ko sala kwa kozonga sima mais to senti que message eza déjà capté to senti que message eleki des photos zonga ko soutenir ba chaîne na biso comme auparavant to zonga ko betisa ngo su ba via makas koleka mingi na ba chaîne partenaire nyonso sika nyonso ba lobaka komba mama Belleville Kandi et sika nyonso ba betaka lisolo ya famille Bota il faut ko lobelaka ngo nde esalaka bien yo lelo coup sur coup ya lelo tokobeta masolo belé na coup circuit ya lelo tokolobela donc déjà dossier ya spectacle bandeko na biso basalaki lobby déjà na niveau ya Paris bandeko na biso ba comédien baza kuna donc déjà tokobeta lisolo ya spectacle na bango ndenge nini elekaki vraiment tokoloba so merci na participation bato ba assistaki bango bato basombaki ba bien na bango vraiment ezalaka nde bongo donc après wana tokobeta masolo ya film na biso ya Kandi Star tokobeta masolo ya film ya Belleville TV après wana sikoyo 4e dossier tokozala na dossier to expliquer bato ndenge nini chaîne na bango epanzani ndenge nini bazowelana ndenge nini bazondongana ndenge nini bazopotana to expliquer vraie version ya chaîne to expliquer vraie version ya chaîne wana lelo bato fa comprendre nani mukolo chaîne wana chaîne ezalaka nani ekoma ndeni batongo na komba mutu moko boye esala mabongo ndenge nini donc lelo tokopesa ba vraie version wana tokopesa ba fait donc ndenge kaka ezalaka mpona kosukisa na suka nde tokobeta masolo ya bela production ekiti ya mama Belleville Kandi donc déjà toza na bino même moral bokota déjà famille Bota bokota émission oyo bo partager yango bo liker bo commenter donc déjà ekosala bien ndenge kaka ezalaka donc bo partager tango otala kotala yo moko te komisela moninga message donc déjà tobanda na dossier ya spectacle ya lobby
vraiment merci na ba fanatique nyonso à théâtre, merci na ba amoureux nyonso à théâtre partout dans le monde. La boyinde zalaka bando sala pe biso pasi ya tolo bango lona émission lelo ka les alaki au monde bando na biso ba boki na be ba ke pena mikili ba ke sa spectacle natala ba ivoirien bando na biso ba ivoirien nde ba kino sala ba spectacle senti ba jouer pena salle au senti que plein communauté na bango ba koti na bando mususu ba koti au monde bana ke effectif eye basali spectacle am suna niveau à Paris basali spectacle na Londres après bazongi sous na Côte d'Ivoire parce que babiloko nto to mona to babina ah biso ozana musika bago lelo basala ba spectacle dans ba grande salle dans niveau ba Europe bando na biso lelo bazoko évoluer déjà ba Burkina be ba osala po ani bisote donc déjà nzamba okoki losambo na biso lelo komi tour na biso bat balobaka bino ba comédie bokenda rapoto kaka so ba mise ba memi bino ba comédien poto na bino ezalaka kaka fo ba mise ba mema bino bokende poto na sima ba musicien oui eza mabete poto na ba musicien toujours ezaka mpona kodéfendre couleur ya drapeau mboka na biso po tomona yango même le niveau ya Zénith ya Weranson bafison sa esai bajoua na baladichesse bapesa le meilleur na bango moyebinake sale ezoganga bato baosepela donc c'est que participation ya bacomédien na vie ya baconcert esalaka mpe bien mpo bato ebele baza wana balingaka musique profane te ya lingaka eka musique religieux abaka musique profane nga mpena na okota yango te mais théâtre ezala kola église au milieu du village donc théâtre ekabolaka na musique profane na musique religieux donc na bato ya profane na bato ya religieux bato tu bakotaka théâtre donc déjà yango ezalaka mpe raison soki bacomédien baza sur scène motu so akoloba nga nake na ngai mpona mamba concert te nake kaka mpona mona vie de loin donc vraiment lobi mpena esalaki bien merci na bato tu bosombaki babillet na bino malgré tout bandeko na biso bainformaki biso te sale ekozala wapi po tobeta masolo ya sale tobeta se te na billet mais spectacle réussite ezalaki total amoni Mobix Sifa ase déchaîné Aïda Mimika Bongo Jérémy Chabani phénomène la dit Sobe donc déjà Charlino Mivi de loin na bandeko mosusu ba accompagnaki bango wana déjà merci na bino donc bandeko déjà tokopesa ba prochain rendez-vous na bango ba prochain événement na bango place kozala ba ville nini kozala na ba pré ba billet to meke ko sola na bango fo ba sina la rappel biso bandeko na bango to tikali awa to ebi ke ndenge bango ba bandi bo si porte se fongwami mamone bandi bo suka bo ete lobi poto to amposa to mona pe ba ambulance ba ke ko segisa lobi pe ba papa liputa ba ke ko seksa mikili pourquoi pas lobi pe zala ba équipe ba nada master lobi kuna pe zala pe biso ba sa monter po ba comédie ba kizenga le de Congo biso pe to ko sekisa mais to senga kana bandeko boki mandete po bo garder crédibilité wana donc boki ma penate o bozu wana boya ko s'investir na mboka mo mutuka et ça le peut bien na via awa déjà o awa pe na niveau kin o boya na mwana mo mabele et ça la bien pour ceux qui bino bokimi déjà rythme o ko katana oto mona ba Burkina be ba Bobo Diouf Dakar ba kendara bazongaka bazape ba millionnaire te to vivande mo kana bango bazongaka na bango et no ka ndeng mo no normal to mona rapé ba masa na biso zongo na dao baza ba ivoirien na to tala bango pe na France kuna ba ko sala spectacle zongo e dao ba na pesi bango pe mbote ba ivoirien wana bango pe bazalaki na miki na mona bango pe na France ba sala spectacle mais na mito ndo telo ba to sala bonjour na bango na Côte d'Ivoire donc c'est ça normal ils sont ça essayer pe bouti kuna da bayaka et non normal Mobix na la conférence na bino na bi ke soki bozongi nzele go fongwama soki bozongi biso ba ida nzele go fongwama na bi ke lobe ezala pe bandeko mususu pe ba okende pourquoi pas et comme appelle rythme to monaka faire bakendaki fali bakendaki nani bakendaki biso pe ba comédien to comme appelle na rythme ke biso pe to komi ko kende to komosa ba spectacle mais idéologie ko kenda ba mise ko sila te o tikala jamais ko sila poso na be ko sila wala wana ina nyoko la gérer comme Electox oh aza kokwa ba warion fali pa ko ba lobi pe na ta mwana kokwa ba warion e ko sila te les ans normal ils appellent ba comédien mususu ba tindikaka Ferregola ba comédien mususu ba tindikaka Weranson ba comédien mususu ba tindikaka fali ba sala ba promotion na bango ba lobelaka bango ndenge mo pe ngai na lobelaka chanceler des Zimbabwe ils appellent normal donc déjà mais rythme oh bandi vraiment
merci na ndeko na biso Sule Kauka soki biso ba communauté to ba no merci te c'est que toza ba ingrat toza ba ignorant vers yo donc merci no merci na exercice merci na initiative et ça biso bien donc déjà famille Libota to beta lisu c'était Mama lobaki Candy Star na Bellevue TV faut koma lokola mapasa chaîne wana ne so ba faut koma lokola mapasa na Candy Star toza na fouiller interdit da fouiller interdit eza na Candy Star film la biso fouiller interdit boko tapenda Candy Star boko ta Candy Star bo s'abonner bo partager ba film bo maximiser ba vie na bino déjà bo ta la fouiller interdit et ça la bien donc déjà bandeko oyo botali na Candy Star soko za abonné no comme abonné na Bellevue TV te s'abonner pe na Bellevue TV et ça la bien donc na Bellevue TV toza na Tartif donc toza na Tartif donc déjà bo consommer Tartif na Bellevue TV bo consommer fruit interdit na Candy Star donc déjà au ça la bien bon mais ma chaîne wana na niveau et comme ma passa pourquoi pas ma chaîne communautaire nyonso a famille Libota donc faut s'abonner ko banda awa na article final faut s'abonner na article final faut s'abonner na Top Max et pas Yams Yambe faut s'abonner na Top Media faut s'abonner et pas Jericho Betos gros bébé de la presse j'ai mis Maïbel j'ai mis Maïbel la femme du patron faut s'abonner pas bien Kazanga mona suka famille Libota donc basamiga amba do partout au monde ba communicateur maman Bellevue Kandi bazalaka donc déjà bo s'abonner bota la kango bota la biso bo partager bino de Fox na biso sans bino biso skoti na nito ya koleka awa po bino bo pesa biso nzela to kota na banda kuna bino sans coût d'autorisation bota la biso sans coût to senga bino nzela donc grâce na bino biso nde to lekaka donc tozwaka courage ya koloba tozwaka force ya koloba po bino bozali famille Libota bino bokotala biso bino bokopartager bino bokokomenter bino bokoliker yango biso tozala na tolobaka tozwa makasi ya koloba sans bino biso toza te donc il faut botalaka biso bopartager botala ba chaîne communautaire nyonso bokomenter donc déjà mingi botala Tartif na Candy Star botala fruit interdit botala fruit interdit na Candy Star botala Tartif na Bellevue télévision na Bellevue TV et ça la bien donc déjà tant botala kabo maximiser yango zo pesa sous Fox ba trophée landa ba mérité landa donc déjà yango ne sala ka bongo toyebi ke Zaire uti ko ningana mo muke to lali to kaka bu mukolo chana silikaka te to kaka grrr kake moya mabe bakaki oza lokola banyoka wana ezaka soki eza molilo mo bimisi minda donc fo kake donc ebeti na moment moko balinga basala neti guerre mais kake wana ye le pasoli rido ya tempelo na biso biloko akati ebimi libanda raisonner sur ndeko mo ayeba biloko akati ko mona ya libanda donc na apesi permission donc rido ya tempelo epanzani badeitrateur na minute oyo esalanga bien na ota bemission na bango bemission na bango baofinga ya su te bakomi oluka nde babongisaka te bango ya bango esali mpe bien mikolo biso tokonstate bafilme na biso baofinga te mikolo ezaka kuna bobengana mushina bobengana malanda bobengana kingandi bobengana mawete donc déjà esali bien mpo kake beti na kaba adversaire kake beti na kaba détracteur kake beti rido tempelo epanzani donc déjà mpo na bango mpe fona tia lokolo likolo nabeta masolo ya rido ya tempelo ndenge epanzani tolobaki na bato awa donc déjà mama Bellevue Kandi abandaki koparine bato ebele baboyaki yango bao bandimaki bazali tomekaki kopesa badetail ntango chaîne wana ebandaki bazalaki na matériel te ntango chaîne wana ebandaki na lobango na baémission ebele bazala na matériel te bando ozwa matériel ya Bellevue TV mama Bellevue atiaka bango même na communauté mpo chaîne wana etalama bato bandimaka te donc lelo vrai version ezali chaîne wana eza chaîne eza na bapartenaire tala ebele donc nde eza bongo so tocomprendre yango mpe ezali ko équipe ya Léopard bakambu mo bazali Chancel Mbemba mo bazali donc eza mpe na sélection so tokende yango na biloko ya kolia eza biloko mo bayaka baliaka eza mpe na fumbwa mo basangisaka fumbwa basangisi mbika basangisi mayebo batie poso mbisa kokauka donc mama na sobriquet donc nakobenga chaîne ya même robot l'autre fois na loba ba chaîne mususu ba fanatique baza ba robot ba chaîne mususu za ba robot de ba maloba na ngana loba
donc lelo ekomi kosalama chaîne moko robot do bazwi pièce oyo euti basali loboko oyo euti basali loboko basali nzoto basali makolo lelo yango epesa chaîne oyo eza wana bapartenaire basiliki donc tosenga na place bokóma na niveau ya justice boboma na bino chaîne yango mbongo eza na caisse soki mo 3000 dollars ekozala bopesi batata ba 250 nakofinga mpo batendesi bafingi mingi bolukeli bango ata ba 30 bareserve ata mwa 30 dollars tendance binga mwa 30 dollars moura de la presse mwa 30 mpo na caisse wana ekozala mwa 3000 dollars mais Zuma pena bopesa ata 17 dollars 20 elenge ebele papa Zuma mwa 17 dollars toyebi ke chaîne wana bapartenaire basiliki moto bango babenga mushina aza mushina te malanda aza malanda te baza bapartenaire ya chaîne eza pena ke tosala chaîne na kombo na yo mais biso totie mbongo biso tosuma matériel biso tosala nini biso totie eloko boye soki mbongo ekoti il faut tokabolaka katikati idéologie ya chaîne wana ezalaki bongo mais mbongo ntango ekoti mutu mo bakomela patronne mbongo ntango ekoti mutu mo boye akomi ye nde makambo mbongo ntango ekoti na bemission basanzolaka mutu moko soki bapartenaire baotala ndenge nini lendo eleki na tv akumisika aye dudu supa aleka na tv akumisaka aye balekisa nani boye na tv akumisaka aye batali non trop c'est trop na balule bakumisaka ye jamais ekomi ntango topasola rideau atempelo bon biso tokopesa conseil nini bato bawalanda ngai nalobi mabe te napesi bango conseil na place bokende na justice na place bokende kosamba na place okomaki bambongo ebima leta kolia bino mpe 2000 dollars oyetikela 1000 na kesi baso na 3100 ebima mpe nyonso te so leta le bino mwa 2000 na justice eza mabe nga na souhaite conseil ezali na 3000 dollars eza na chaîne na kesi wana bozwa yango bokabola na bapartenaire wana muna moto ozwa moke na ye bozwa moke ata ba 300 bozwa bokanisa bandeko na biso bafingaki mpo na bino awa chaîne ezokufa bokanisa bato bafingaki mpo na bino bato batiaki vina banganje babetaki tolo loka babarezi babetaki tolo toboyi barespa buzoba envers mama Belvi Kandi toboyi barespa buzoba po bamusu bamona kuna na rido tempo le panzani boluka bozonga bilonga bana mawa boluka bozonga mitema malamu boluka pasa kufingela na ebike dina na dusa ko yamane bino te akoboya botelengani batelengani mbote na bato nyonso batelengani o chaîne ezokufa basu na pasa kufingela te mbote bandeko nyonso chaîne ezokufa bapartenaire basiliki mbote na bino botelengani bofingi muta salela bino bolamu bofingi muta tia bino na communauté bofingi muta parina bino bofingi bolobi lelo vérité bimi chaîne eza ya bato ebele muna muta tia mwa nini chaîne wana eza nango robo muta tia loboko bamisu batia mitu bamitu batia libumu bamisu batia makolo mutu na mutu atie part na ye muna mutu atie part na ye donc déjà lelo bocomprendre bavérité vérité ezali ke chaîne wana eza chaîne robot soki tokende wana ndenge ba l'équipe nationale bachancel mbemba banini eza bavita bayimana te eza bamazembe barenaissance te équipe nationale ezopanzana mwana azonga na club na yo soki tokende na kade ya damage biloko bayaka pena mbondi batie fumbwa batie mayebo batie mbika ebebi mikungu na kati lisusu tomuna mutu azwa part na ye bino bato bando kofinga mama Belvi Kandi ntango yango oyo kobongola motema kosenga pardon oui mais tokoyambo te na famille libota obongoli motema ngana kofinga mama Belvi Kandi te merci na yo ndeko kofinga lisusu te mais tokoyambo te na famille libota mpona uti kolanda bemission bandeko mosusu achandemo malobe echandemo moke amoni ndeko na biso bareza uti kotia image ya Jérémy Chabani abengi mama Belvi Kandi mama yalobi après tout ozaka censé te fu zonga suna makolo na ye ozo vivre na omie place ozali obenge mama mpona nini aza lokola yo nalobaka na bino ndeko na nga barezi belvaza n'importe qui te belvaza moto azo gérer industrie agérer Kandi Star na Belvi TV donc Belvi TV belvaza moto lokwa yo te déjà a géré Kandi Star a géré Belvi TV donc déjà aza parmi bato bazongisi production na mboka na biso
tolela vent ba producteur tolela il compris na ba fiston ça essaie balela ba producteur na mboko olandi pe na papa na biso masumu na émission pe na ba producteur bazate na mamba théâtre tozo nyokoma na mboko ezala mwasi moko atelemaka bon matin ataka 10 000 $, ni a passe en jeu lelo efuti lelo pe grâce à mwasi wana chaîne simba batutu lo to koma pe osa ba chaîne et comment appelle osa moteur officiel Mabidi télévision et comment appelle lo Sudiata TV Ibudu TV lelo pe comment ambulance télévision babanga soute genre vu monde à télévision au moins mwasi moko amizaki simbia comment pe référence na biso chaîne belve matabongo menga pe na kombonga pe na ko sala chaîne eza mutu mwa tshaki nzoto na nje amizaki mbongo na ye so mutu wana zo mériter ba respect mutu wana zo mériter ba respect mutu wana esko Belvi Kandi soki Jéréma bengi mama a mériter azala mama pona to lelo aza Belvi o ya groupe Simba te aza Belvi ya mama na biso ya vie te ata wana te ba a mériter lelo ba respect tango ba ke Jéréma za censé te fo benga Belvi Kandi mama lelo za mama te a gérer industrie tombi no boluka ba chaîne mino comme le roi Belvi TV ta bolingo boko mosa ba production no roi Belvi TV donc c'est que ça déjà mama te aza lelo idole aza lelo pamba légende lelo azali lelo pamba référence po biso so ba lelo soki tozu ba courage ko sala ba chaîne po Belvi Kandi sala ka chaîne so tozu ba courage lo ya ko loba na media po Belvi Kandi asala ke fort tant to la fiso ça c'est pas top artiste comédien masala chaîne te asala ba production Caleb Tukeba na patron na mboko bakara danger mapango eza mais tout mona te azongi sa production ezalaka sinake tunaka na bana ya snack mais Belvi Kandi atala batute atala catégorie te sa moteur Ibutu Sudiata nani boya to banda makambo na betaka tolo na Belvi TV po naza parmi batali boso batuna na Belvi TV seki na bwaka bazoli na chantier wana na bwaka brique na chantier wana na memaka pe ciment na chantier wana soki immeuble telemi nga pe fona za ne sengona la sa pe batu immeuble biso moto tongangwa immeuble ngo sko Belvi TV immeuble biso to tongangwa immeuble ngo famille bota oye le pena la ki pona seka na loba je dois te pour le panzani ta mona mutu mbanga ba okima je dois te pour le panzani bozong sa chaîne pas ba partenaire soki boyokani te boke na justice te conseil abezali boteka chaîne bozuna 3 000 $ na caisse bopesi muna mutu muke bolukeli bazuma ba 20 $ to ba 17 $, bopesi tendance moi 25 $, bopesi ba ndeko na biso nyonso ba finga ki pona bino tant bokoteka bo récompenser bango ata mona makango so epala la rawana so ba teki le pango ata mo 500 $ kenda bopesa bango ata ba 17 $, bopesa bango ba 18 $. Merci na famille Bota focus toujours merci na batu nyonso bozuli bakokola nanga du début jusqu'à la fin naza défenseur dans la défense et sécurité à maman Belvi Kandi dans la défense et sécurité à famille Bota dans la défense et sécurité ya Kandi Star ya Belvi TV dans la défense et sécurité ba chaîne communautaire nyonso à famille Bota nous a censé toloba soki ko lobeza to ya to koloba biso bima pamba to sala ba sortie médiatique pamba te soki to lobi lelo soki ya ko lobeza laki na biki bozulule ya koliana ya komela donc déjà mikolo to vandi moi kimia boya ko finga te boluka na solution boya ko finga te boteka chaîne bokabola mbongo botika mama Belvi Kandi sala musala na kimia donc déjà to biki te feza mama ngonga mais to kopesa émission prochaine émission to kopesa programme ba spectacle ba ndolo ba vidéo na ba kosala kuna to kopesa ba date na ngobu na ba place ekozala donc déjà batindaki message mais nazui temps ya ko mémoriser ngo nyonso te to kopesa siko ba prochaine programme na ba ondeni ba rejouer donc déjà bo consommer film donc déjà lelo na Belvi TV déjà ba ozo 9e épisode ya Tartif et ça la bien pour na pibo ki na free interdit ndenge kaka ezalaka donc déjà 4 mois te veza mama ngonga a 12 za même moral nga sina lenga minute kokia donc déjà ko ko le bezali donc to kozonga prochaine émission mbote na yo movie ngu ya kamba esenga kozana ya patron esenga kozana ya mutambongo movie ngu ya kamba merci na yo movie mbote na yo dans lelo omoni que ça monter na te na ba Rolex grâce na movie au salelinga commande amoni bino somelinga téléphone en ligne depuis Chine déjà movie dans 6 jours na zo zwango fona lo bano merci na media olinga na lo bango te na lo bengo na media merci na movie
donc déjà c'est kozana ya mutambongo pona batu nyonso bali basomba ba mituka ba ben ba grand car fini mambo kosomba mutuka libano nyoka makaba douane le kaka ba boma ekotaka ekoma obataka se balongolinga ba pine balongolinga nini réservoir okute mona te so kweli wapi na gipese to wapi donc fini mambo wana désormais muno so ngosomba mutuka munene o remorque mais ba ben ba man ba magiris ba mituka oza ba citerne wana déjà mituka neso ya minene déjà solution monani mutu oteka ngo mauvais boss ngu ya kamba na 14 miri wana na petit boulevard na parc na kati ya parc bomona mituka eza wana ba compagnie bato ba compagnie ba neso ba so mituka minene boke na 14 miri na petit boulevard na kati ya parc boss ngu ya kamba za wana de tozoko assumer promotion pourquoi pas to kicha caméra wana na A12 ndenge ezalaka kaka po bato batala bamona bamarke ba mituka eza wana déjà fini mambo so mituka libanda mbote na yo boss Miguel moto na nzambe boss Miguel mbote na yo focus toujours artifina toujours likolo donc déjà très bientôt toyebi ke mambo ezala déjà bien toza deya kosepela boss Miguel moto na nzambe mbote na yo donc déjà bosabone an artifinal na kobosana te mon vieux Guibert Dibanza monument Caroline du Nord mon vieux Guibert Dibanza monument ya Caroline du Nord motema ya mama Geneviève Dibanza mama Geneviève vraiment couple oyo nayebi na 21e siècle soki babi babandela mokili mama Geneviève ozala mama Maria mon vieux Guibert Dibanza zala Joseph bobotela biso ba 17 baonde bazala ba Jésus Christ donc déjà couple oyo bo mérité so babandeli mokili mama Geneviève ozala mama Maria mbote na mon vieux Guibert Dibanza mama Geneviève Dibanza toujours contrôle à papa à Caroline du Nord monument na pesi ba beba poto mbote 17 le nix na richesse 17 le nix richesse bangonde ba beba poto mbote na bino ba beba poto na pesi mbote na Mirada au bout de miracle bayoka lino fimbu mon amour le pétrolier lino fimbu le pétrolier mbote na yo le pétrolier na pesi mbote na ngai na Ado Musofi na Bibi Musofi Ado Musofi babi vente en ligne bato bani basomba ba rideau biloko ndako ba tapis ba drap ba oreiller ba biloko nyonso ya décoration ndako Ado Musofi so bo bengi biso dana numéro za wana to pesa bino numéro na vente en ligne na mbonga biscuit ba ko tikelo loko na oda tindako mbote na banyoso bozili ba ko la émission oyo la mama chérie ya moi si vraiment tantina famille bota la mama zalaka abona biso mama kolemba kopesa biso ba conseil te biso to finga raté la mama to aka pona kosala ba recadrage na pesi mbote na mama Jina Mabiala mbote na mama Jina Mabiala donc mbote na Jonathan Mombo kotumé na suki na yo na zalenga te na sima caméra na zalaki na A12 na pesi mbote na Passer Nzao na pesi mbote na artiste Passer Nzao donc mbote na yo mbote comme la osu papa liputa donc kata moi sa moteur soki Jésus zongite tokutana mbala sima bye.